nga naza na mbongo rien toyebi biso nyonso ke touta Congo na bao bazotanga te na bapoto oyo toye mbongo eza awa te mpo na biso bakongole lokuta mbongo eza epa na biso tomona ba Bill Clinton tomona ba George W. Bush bakoma les grands milliardaires ezali na mbongo États-Unis te eza na mbongo Europe te eza nde na mbongo ya Congo ba Bill Clinton toyeba tata na ye te nani ayebi papa ya George W. Bush na Kinshasa te nani ayebi ye te ba kalabi ya ba diamant bandaki komema koya bakutu oyo koya koteka yango nani ayebi yango te azalaki agent simple un agent simple ya CIA. Alors soki mutu apose candidature ndenge wana totia ye na se alakisa biso asengi bolimbisi mwana azalaki awa donc soki vraiment mutu aye ndenge wana totia ye na se na ndenge moko ya mayele ozomona tolakisa ye kofinga ye te tolakisa ye ke yo makambo ozosala eza malamu te ozomona donc question moko à répondre te et puis soki bozana bato bazosala na ye il faut boyebisa ye ayeba kozwa baconseiller oyo bakosalisa ye parce que le pays est en guerre. Donc nga nazo considérer que le pays est en guerre et tozana gouvernement te. Donc pour que tokende ko installer gouvernement ya sika il faut une forte psychologie parce que bato oyo ils sont décidés ils sont tozo ko se préparer pour que to sala ba o toyokana mais bango bazo se préparer na minduki na se pour que ba boma. Donc quelle psychologie il faut utiliser na mutu na minduki biso toza na minduki te. Voilà un peu o na nga na loba nazana mingi ya koloba penza mingi makasi te. Merci beaucoup. Merci Penayo. Benda kaka c'était na ndeko tant mususu tant tozaka na émission na radio mutako ko ganga ko loba maloba mususu déplacer tozwango kaka na cadre ya musala to benda vraiment c'est to commissaire ngo vraiment likamba grave te na sala masolo radio ça fait presque ba moule belé na yebike tant mususu mutu émotion ko mata ezali biloko eyaka na métier oyo to senga na bango kaka ko calmer et ezanango normal que mutu akoki ko ganga selon eloko ya sentir. Alors ndeko Isaac tozonge pa na yo opesa biso en tout cas compréhension na yo est-ce que moka a convaincre yo to ezali ndenge mususu ndeko nanga Olivier merci mingi pona maloba bon vraiment comme ndenge biso nyonso tozoyokawa nga naza pe chrétien comme ba chrétien nyonso natunaki ndeko futur président awa ndenge nini akoki kotambusa biloko mibale entre présidence na ye na mosala ya kozalaki révérend bandeko le mot révérend wana nayebi te soki bato bakomprenaka yango ndenge ezali alobi révérend pasteur il veut être le président de la natuni moi mukeka ke soki biloko mibale wana tombé le même jour okokende amakambo oyo ya révérend to okokende na ya politique apesa ki pe réponse te muntu ndenge wana vraiment na moni a convaincre ngai na eloko moko te akotika la pe ko convaincre ngai na eloko moko te je crois bien que na kuzu to mekai pe ko lobela pe na papa DSV ba candidat baza be na komela ki wana baza ebele na zape na moko awo mokolo mususu akoleka pe na sina lingaki pe bazo contract na yo Olivier mais na kolinga penza DSV ayamba ye azape su candidat na eloko ya kaka boy to mekia wana ala hebino na mbinga bana na pardon papa Dival nakanisa tozoko ba ya papa Isaac lobezonge paina c'est ça au moni batu ya boye bon to dans la démocratie il faut to yoka bango kaka poto yeba bango so to yoki bango te to ko ba aventure bazo sala te bazali penza batu bazali sima ya mwana ndeke
pour ndenge batinyo balobi muntu ya mbongo amilobelaka pe boyite bande kunangai muntu ya mbongo ayaka na mulili na butu desi bwana koza la vandi na ye kaka amoni kaka afunguli mailbox na ye mwa makambo eza wana oya amoni kutute mais oya kuganga boye muntu wana biloko bapesi ezali nde poison eza na mbongo te eza poison peza bon entre temps na ba bazaka na ngomba mais soki vraiment conseil opesa ye na place afandi parce que balobi azo continuer kolanda émission namona kipendenga komela kipeka songo namona ki conseil nazo pesa ye na lobi na ye boye ngape na za premier conseil na ye conseil nanga nazo pesa ye ndeko na ndimbi na lingi na ndimi ozala révérend makambo ya présidence etali yote vanda nano na ki révérend po ba peuple bazana nzala ya liloba po bayeba nkolo mokolo wana mokolo yamba bango c'est ça conseil na kopesa yango wana atika domaine oyo eza ya yete domaine oyo eza ya yete na mboka na biso ngana za muntu ya Kasai balobaka la politique eza lukuta je crois bien que bazali wana ba politique o mutu balobi politique eza lukuta mais ye aza muntu ya nzambe azo kamata makambo ya lukuta azo sangisa siko na kinzambe siko ko changwa wapi ye wana azali ndenga zo chacha ndo nazo mona ndenga za wana mais dans premier conseil na yo Jean-Paul Moka zala na ban zwa sultani ya ba révérend teya a congolais liloba bazana nzala ya koyeba nkolo voilà et conseil na ko pesa ye mais nazaka na kati ya conférence on a ko intervenir pena ngonga oye ko pesa na ngai merci mingi nzonsima le bepana pied derrière ndeko Isaac merci mingi tozoko koba se koba na malembe nyoso bolembute mais malembe tozomeka ko comprendre candidat à la présidence Jean-Paul Moka oya yaki lelo a lobby mituna pe mituna la kié na makambo tali surtout ya caractère place moi koko so ezali mingi bandeko même na internet ba question partout na kaka ezali likambo ya caractère alors ndeko Roger na pesio liloba yope o analyser parce que tozali kokoba émission ezali kosi là d'ici peu yebisa biso est-ce que Moka atondi vraiment motema na o nyonso ya lobi to vraiment apesio kanda mingi vraiment au regretter tina nini kuto yaki kosala émission lelo merci mingi ndeko Olivier et sinazoka na malamu ozolo kala malamu papa ah oui vraiment salingai na liboso na bande ko seka mais à la longue na bande ko yoka mawa na yoki mawa pona ndenge na intervention de ko la biso Moka uti ko sala vraiment ça donne une très mauvaise image jangwana na mais ko il faut se forcer na le banaye as mécanisme ko séparer ndenge ndeko Isaac pa uto loba et ça c'est un mal qui devient un mal ancré na ba congolais akanisi congolais sur akanisi le bien non la sambelaka donc les gens peuvent mais non muta sambelaka il garde ça pour lui il faut à ça la ngona misala après les gens vont demander mais pourquoi tu es comme ça alors à ce moment il dit non je suis disciple de Jésus-Christ ce n'est pas en criant que ngana naza chrétien naza boye et quand vous entendez des gens dire qu'aza na mbongo boye aza makasi aza danser ça moi j'appelle ça de la quinoiserie et wanezali c'est un complexe de nullité et d'infériorité. Donc, Moutouaza n'a souffrir na complexe wana, azo ko se projeter une image où il a été, mais il veut en fait à s'approcher na nani wana, soka lobindengwana, il croit que les autres qui l'entendent vont le prendre dans ce sens-là. Voilà un peu ce que j'ai cru dans l'intervention de Moka. Deuxième élément, intervention d'Angaï, je peux, sans peur d'être contredit, dire oui ce n'est pas moi qu'il fait preuve de mythomanie et de la mégalomanie en même temps. Donc au moni alors vous avez quel type d'homme? C'est vraiment très très malheureux et c'est ce qui me fait douter de tout. Je l'ai écrit mais je crois que ndenge pe nazomo tient et comment il réagit tient icône wana mutazo seka. Alors, pour un aspirant président de la République et pasteur de surcroît, vraiment, ça me fait douter de tout. Et ce qui, je suis resté avec quelques points d'interrogation dans Moutounangam de Olivier Waninga News.
quand on appelle ce cursus scolaire naïe puis académique naïe, mais na maçon mais avoir seulement comment Belgique, Suède, UK, USA. Alors quand vous voyez comme ça, il y a quelque chose un peu de louche. Et quand quelqu'un vient barder des diplômes et quand il vous parle, vous ne faites aucune corrélation na ba diplôme moi na ce qu'il raconte. Alors là c'est vraiment naza n'est perdement comme disent les Quinois. Naza n'est perdement, vraiment je suis totalement déçu et puis singa mawa balasima alu baraso na ba congolais avant nanaye peut-être ceux qui s'il y a encore quelques gens qui chauffent les bancs en tant que pasteur l'ondingue de lobby et même quand les gens suivent un pasteur qui se comporte de telle manière, mais comment il peut être un exemple à la discipline? Ça c'est impossible. Donc il est faux sur faux et tous en lui est faux. Voilà ce que je peux dire. Merci. En tout cas, merci mingi Papa Roger. Toza ko poussana vers la fin. Ko rappeler la bande ko format émission ezali ne to yokana moka akoloba pendant 1 heure et puis 1 heure koya biso moko toko débattre. Donc et puis kobeta c'était que émission investigation 243 ezali loko la émission mususu ya radio lisolote ezali na objectif na ndenge na ngwekendaka etant mususu okozala un peu surpris sur les autres kende nenge omesana te o ezali émission moko tozo luka plus koyoka ko comprendre que koloba ka rapona koloba tozo luka koyoka ko comprendre ko trouver ba solution si chance ezali. Alors papa odo topesi o maloba na yo ki olingozonga pona o pesa moi mayele na yo et to continuer to kene na suka émission. Merci Papa Olivier. Je pense que na biso chrétien bape ça conseil na radio te. Ils en lingua normalement. Mais ndana komika ko pesa conseil na radio. Pourquoi na lingua? Parce que toza na conférence. Papa Moka na ebi na douter na lokote, mais je pense que na ndimi na nyonso. Na ba l'éthique na yo lobby. Na millionnaire. Na makambo tout lobby na radio. Mais la ligne na biso boy après avoir kondima nyonso. Papa nanga osali so moko oyo nani na éviter. Ngana kana na comme président de la République pour na bête na ngoto. Mais vous m'alimbisa ngana ngona lobana clair. Et le collègue na conférence Papa Olivier jamais époque que salama. Mon gars futur président candidat comme président de la République à côté jamais na niveau ya zone là que ndaswa na peuple na niveau mako akomi. Je sais que papa ka songa lobby yo réagir na kona makomi à lobby yo seki mutu mo va commenter yo seki vous comprenez le c'est précis. Je pas nga vraiment franchement et na ibi kuteni na loba parce que na oki passe mo na mutema nanga oyo beaucoup yeba même pas place on na zoki. Ça veut dire que au moni Congo a bandeko na ibi nzambe akoko sunga biso un jour mais mututu a commencé à na Congo comme mona Congo ya le mo beta balle ti OK. Je pense que papa Moka yeba yango bien na YouTube ba combattant ba sala ba réunion ba pasola ka bible na yo mututu atala image wana a ebelo ko ipasa. Alors ce ko akina ba conseiller bien yo ko ko racheter eloko wana na maîtrise na yo tango yo ko affronter peuple congolais ko ba yeba ke ozali eloko eloba makite ou mutu oyo ba loba kite. Mais voilà tant yo zo na façon oyo pe biso to na confete zo vivre makambo yo no comment promesse yo mo sali olobi no comment. Mais je na éviter tanga coûte na zo kana nga moi 50 € na moi na pesi mutu promesse ya 10 €. Après ko tuna ngate loba ki na bini no comment ni ko bani. So na osala mbike frère na sala kite ne mi ko na ko sala mo lobi no comment. Ça veut dire que papa mso bini na Canada a témoigner au moins ça li passe hein. Que o loba ko millionnaire na bato ba ke tozo luka mbongo ya passe mais akaya dépenser na mbongo na yemoko ya fiso sambela. Moi ba malédiction mso se zoaka ba mako. Boka na mutu bozi agreement akia sali ba makambo na 1000 na ya zoaka
a dépensé 300. 300 était belé pour naïe, pas 300. Mais au fin de millions, on restitue même pas bon, il y a ça qui non. Attends, mon talobi tout est, mais tant que Nicolo Fungula, il y a pas bout de place, il y a un liam à la montée, manaï.